Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a Eddy. Je ne sais pas si vous le savez, mais peut-être que je viens vous passer l'information. Il y a Eddy, notre champion des champions, parce qu'il y a Zapenza, champion des champions, Eddy Ngwemoto Nangenge. Il y a Eddy pour les intimes. Azali Bongo malade. Nazana e awa na mbeto hôpital. Bino bozomona. Vraiment, Azali malade. Azana besoin ya yo nanga pour na lisungi na ye, pour que santé na ye ezala vraiment ezonga normal parce que toza na bosenga ya Eddy a continuer kozala na biso sikoyo napesi yo mbote ya Eddy. Bonjour. Mbote mama. Ozomiyoka boni sikoyo. Nazakoyoka motema pasi. Nazobela cancer. Nani nazobela cœur. Alors moyen loba mingi ekitikana naloba kaka lokola fofo moto akola atindi yo ifa nayoka oyo silo koloba asali 4 mois à l'hôpital nakoma subela titelalaka même koto papa Simo Kimbango kiangani tanga ya ekipe azali tolingai toya na ye makasi ya kotambola ezalaki te na eloko tosutile afandela ndenge oyo esala ngai mpasi. Ozosenga nini basalela yo nini na bato bakolinga kosunga yo? Bato oyo nakosunga ngai ya Brazzaville balongola ngai na bandami na Kinshasa bamima ngai na ndikili ya poto nameka kozwa traitement ngai na pasi 4 mois kala bamai balongisa ngai yango. Oza na kombo moko okokotanga oyo oyebi motu wana keno soki otouche ye akoreagir? Tout d'abord Fafa Makaya Fabrice Eddy. Bato oyo okokotanga ke oyebi ke soki otouche bango bakoningana? Edgar Nguesso na président de la République ça koyi koepole ngai oke nabundi mingi ngai moto nayaki na kati ya Brazzaville melilo oyo baza kosabote ngai wamba saso kobosana ngai vision ya bino te ntangi nakomi kovanda nazalaka na mbeto hôpital na hôpital 5K awa ezocoûte cher owamba saso talanga vie nakomi epave Rémi okipe ngai Zela sasa dekomo Rodrigue obwaka ngai te pardon obwaka ngai te naza ndeko na bino ta ndenge nakomi naabunda esu te mpasi eleki mingi maladi ezotungisa nga mwaye te maladi du cœur ezotungisa ngai elo mosusu te ka cœur nazokoka mpasi mingi. Fafa omona ngai kala me nakoki kobosana bino te ozaka na mitema na ngai. Rodrigue Sasso kotika ngai te, Edgar kotika ngai te, pardon kosala mwaye bomibanga na mikili ya poto ngai na kovanda te pa mwasa Fabrice bamibanga na hôpital nasalaka 1 mois 2 mois nsima na ye bakozonga awasani papa moto amibanga na mikili ya poto asala te yafali président Sassou
Où ça n'a été ce même musicien. Domingo, il y a d'autres bon, à nous la sécurité Mboka, mais la souveraine en haut, merci. Munganga pekisi alobebele. J'espère que bozo yoka, bozo mona, azaliawa, azali na yemokote, azana mama. Maman mutazo veiller sur Yaedi, mais en tout cas, le sungi ce que monani bosunga, notre champion de champions, parce que Yaedi a bundi pona mboka na lolenge moko ya kosakana te, asali penza musala oye sengeli. Donc yo mutoko mona video, yo mutoko landa yo mutoko yoka ye zana motema mawa sunga Yedi po tozana besoin ya Yaedi to continue kozala dala na to talaka talaka parce que azali wana azali bibliothèque pour na ba quartier nyonso bazo ya na sima azali bibliothèque vraiment faux bibliothèque wana ezalaka wana to kenda ko consulter ye to mona kai poke esa biso bola mingi komona na etaboye vraiment ezali pasi ezali mawa yo mutoko tuti sama vraiment sunga Yedi ekozala malamu mingi na bandi na ko tia numéro na se wana comme ça. En cas de besoin, beaucoup contacter maman Zanaye, maman Miss, aoyamba téléphone et puis beaucoup ba comment beaucoup sala naye pona kukomisa lisungi na bino et pas ya edi pour qu'il y ait traitement oyo elongo bani pona azonge la santé na ye to continuer ko consulter bibliothèque na biso a continuer ko la champion to yebi ya edi edingwe moto na ngenge. Merci à vous tous. Lisungi na bino de tozela eza bienvenue.